makambo okoka na biso mote basoda bina mboka balekisi mamba gona visi biso batabaya bato osuka ndeni boluka biso solution sona na posa na zonga shebiso nana eloko na zongela te mbongo te bilamba te na zonga kapa biso bwepo nalinga na zonga shebiso parce que balandalanda biso bambangu na babutu ozoka na saba makolo bambila bakanga biso baketika biso na kashi epa bino wapi pa biso eza na Kimbantseke. Patondo mingi bandeko balandi tindika na ebete bozala kaibele pamba tenga yo bino ange kashila mesana bongo kolakisa bino bosolo esalaka ete kotambola koluka bino esika nini bosolo to eloko nini ekoleka to tokoki koyebisa bino nini to kolakisa bino nini na bomesano oyo tomesana kolakisa bino mpo toyebisaki bino ete lokola maladi ezali bino lokola bolandaka biso tolingaka bino mingi mpona kozanga bino te bomibatela bofanda na ndako mpona kolanda kaka tindika basango to tindika bosolo oyo ezalaka wana mpona kolakisa bino makambo ya solo totambusaki kamera na biso ngai na biyumbui kokende te epai ya Kofevid na collectif de Kinois esika bandeko oyo bamesana mingi kozala na baye oyo bazanga baye oyo bato pasi bango bazalaka mingi na bango mpona kolela elongola bango to mpona kopesa bango mwa eloko to mwa espoir bango ya kovivre bandeko basali likanisi moko ya malamu tolanda bongo tosala commentaire na nsima. Fingakio, atako yo salaki mala, tikino ba memaki yo na liwa. Kasi to sato yo se kwaki. Lelo ezali mokolo yango nde biso tozali kokanisa. Biso tobengi ne sikoyo, tosangani na bango, po ete tolia na bango elongo pasika oyo. Ndenge yo Yesu oliaki elongo pasika na Yudasi oyo azalaki moto mabe oyo atekaki yo atako avandaki penepene na yo kasi ayebaki lisusu te ete yo osalaki ye bolao bato bazali koyina bango bato kamuna bango mabe ntango mosusu mpona ezaleli na bango baya elongo na biso tovanda esika moko kota katikati na mboka mobimba mokili mobimba mpe na mboka na biso bana oyo bazangi esika bango bakoki kolia bazangi bilamba ya kolata bazangi biloko ebele kasi nzambe kasi ba circonstance ya pobongo litia ya oyo biso tokoyoka na lelo ezali na esengeli bibeko zomi ekokisama na miboko mito wana tokokoba milimo nyonso na mbindo milimo nyonso na deso Malem, Maman Félista otangela biso na Luc 10, au banda 25, tina 37. Ya zotanga na français, nga na zoloba na lingala, po biso nyonso tososola. Amen. Amen. Un docteur de la loi s'éleva et dit pour hériter la vie éternelle. Molakisi, esengeli ngana sala nini pona kota na bokonzi ya seko? Jésus lui dit. Yesu alobi na ye. Qu'est-il écrit dans la loi? Na motema na yo na et qui est mon prochain? Atuna ki Yesu nani moninga na ka? Jésus répond. Uso maladi ana uso ngote tozo. Ko bino botenga nini? Biso to senga aka soki ba aider biso. Soki centre za ya chabiso ba ke chabiso. Pose so centre te to mona na passe ba mbula place wala les ate ya to senga ba o bazana ngo ba aider biso ba chabiso mabu ba créer biso ta centre mabutu e bandinga sona na posa na zonga shebiso nana eloko na zongela te mbongo te bilamba te na zonga kapa biso bwepo
nalinga nazonga chez biso parce que balandalanda biso bambangu na babutu ozoka na saba makolo bambila bakanga biso baketika biso na kashi epa bino wapi po biso eza na Kimbantseki soki tolobi tokende kozongisa yo okolinga apolosolaya biso kongo so bakangi biso babasi kokota biso na kati ya wenze koviole biso komema biso baplace mwa mabe okosa bakosi oyo kango na butu baki baviole yo apo batiki yo kende na yo babotoli bambongo apo bayebisi bino te kobima kokende osinga nge ezaki balukela biso soso balukela biso bakonza bien bango bazosala eza ya moto abiboyapeaolusotoiso makambo oyo okoka na biso mote basoda bina mboka balekisi mamba gona visi biso batabaya bato osuka ndeni bolukela biso solution tosi kolanda ndenge Cofevid na collectif de Kinois bazalaki pembeni ya bafazer moto nyonso asombaki biloko na ye asombaki baprovision mpona komibatela komilengele na ndako ebongo baye oyo bazanga ndako ya kofanda bango korona ekosala bango nini tomonaki bandeko misusu bakendaki kozwa bachloroquine mpona kopesa bamaladi oyo gouvernement asi azwa charge na bango omoni ke makambo akosala na mbongo eza ebele na mokili te ntango toyebisa bino ete mama Olive Lembe mwa eloko asalaki ezalaki lokola akofinga biso namoni afingi biso bakinois soki asangisaki bashege na lopango oyo atongi na kota nsele wana eza na moto akofanda te eloko moko te bakozwa bafazer wana kotia bango na lopango oyo Olive Lembe atonga te na mbongo ya bakongolais pamba te bafazer wana baza bakongolais te ntango balobi na bakangi Gombe kuna bafazer nyonso ya Gombe bakimi boye pamba te akokomema eloko bapesaka bango mwa 500 mwa 200 nde esalaka ete balia bazalaka na bandako te balalaka be libanda korona yango wana ezokipe te ozala mokonzi ozala pauvre ezokanga o sikoyo boni na bafazer bazangi balobeli nango wana tokoyebisaka na bandeko oyo bamisala kolanda biso bandeko bamisala kosunga bosalaka makambo lokola mama Olive Lembe te akoluka poste na ye ayela biso bachloroquine bakumisa ye mais miloko aboya kosala yango bapauvre batukutu basala eloko te bazaka simple bato ya société civile bakanisi ete bana oyo balalaka libanda bakoki kofanda ndenge nini bana oyo bazanga baboti bakoki kovanda ndenge nini epuis na moment oyo ya confinement moto azibe libota na ye atie na ndako ozi baprovision mais bana oyo bazanga bato oyo ya kobatela bango oyo ya kolesa bango bamesana be komema basaki to komema babitunga bamama na wende bapesi bango mwa 500 bakoki kosoma mwa bilibu mwa lipa balie mais ntango bakangi confinement moto nyonso akolela be na bana na ye akangi ndako na ye sikoyo nde loko tolukaki soki ata mama Olive Lembe yo oyaki ata na basemulu na baloso ozwi lopango na otonga kotaki ngakati kuna na sele ozwi bafazer nyonso ya Kinshasa ozwi ata 1 million apamba otie kuna na disposition na pamba te 18 eza ebele aussi bopia oza na mbongo ebele koyela biso biloko ya bongo te eza loko okocuba biso banzete na bapota bino bozokisa biso yo na mobali na yo tolanda na déclaration ya bandeko oyo basali ete koliesa bafazer na mokola lelo komisa bango mpe bato balakisi bango bayebisi bango ete baza mpe bato lokola biso baza mpe bana na biso baza mpe baleki na biso bango bamimonaka ete baza à l'écart na bato oyo baza na kati ya bato makoki nde ezalaka te tolanda déclaration Boumotozong. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Excellence, Madame la ministre des Affaires sociales. Excellence, Monsieur le ministre des Actions humanitaires. Excellence, Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants. Hommes et femmes de bonne volonté. Nous, collectif des femmes et enfants pour la vie et le développement, ainsi que les femmes regroupées au sein du collectif des Kinois, lançons ce jour une campagne de solidarité en faveur des personnes vulnérables, particulièrement les enfants de la rue non encadrés, en cette période où l'humanité entière est confrontée à la pandémie du coronavirus. Tout en appuyant les mesures édictées par les autorités et qui ont conduit nos organisations à sensibiliser cette catégorie de personnes vulnérables, à adopter des principes hygiéniques pour se protéger contre le Covid-19. Nous lançons le présent plaidoyer pour que des actions socio-humanitaires soient prises en leur faveur. Les conditions de vie de ces enfants déjà précaires se sont davantage dégradées avec la suspension de toutes les activités quotidiennes
qui leur permettait d'exercer des petits boulots et de subsister. À ces jours, ces enfants de la rue qui n'ont pas d'abri manquent de tout et sollicitent notre élan de générosité. C'est pourquoi nos associations collectives des femmes et enfants pour la vie et le développement, ainsi que les femmes du collectif des Quinois, demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi qu'à son gouvernement, 1. D'identifier tous les groupes d'enfants de la rue vivant dans le point chaud Gambela, Victoire, Rond-Point Gaba, Upen, ainsi de suite. D'ériger des centres d'hébergement ou des abris de circonstances pouvant les accueillir pendant cette période. D'organiser des restaurants de secours populaires ou kits alimentaires pouvant leur permettre de se nourrir pendant la période qui prendra la pandémie. Par ailleurs, nous invitons toute personne de bonne volonté à s'associer à notre chaîne de solidarité pour soulager tant soit peu la misère de nos compatriotes laissés pour compte. Pour ce faire, tous ceux qui souhaiteraient aider cette couche de notre population sont priés de nous contacter à partir du siège du syndicat national des enseignants des écoles conventionnelles catholiques Sinecat à Kimbangu ou sur Mavungu numéro 14, commune de Bandalungwa, derrière la maison communale de Bandal. Ainsi fait à Kinshasa le 12 avril 2020 pour la coordination, Madame Laetitia Foutou Asinga, collectif de Quinois, Madame Félicité Ntanga, Cofevide, je vous remercie. Merci. Sikoyo, tozali kosilisa makambo toyelaki. Mbappé. Toki bongo maloba ya bandeko ya Cofevide na collectif de Quinois ndenge babeti CTT babeti mbela na bandeko nyonso o bazana mwa makoki na ba o bazaka pe na motema deja ya kosalisa soki boboni adresse boyoki boyebi adresse te bobengi tindika bosolo na komema bino ti epai ya bango bayebi ndenge nini soki poza na makanisi to oza na mayele soki poza na place na bokoki kokangata ata
30 chege ya pamba okoki kobomba misusu mpe okoki kokanga 30 chege ya pamba okoki kobomba na ekosala biso mwa malamu pamba te ndenge tolobaka éducation ebebaka pamba te toyebaka te bautaka wapi eloko nini esalaka babimaka libanda eza kaka bacirconstance ya vie nde esalaka ete bana boye base retrouve na balabala misusu mpe bazosenga bazongoka baboti na bango misusu mpe moboti asi akufa tata abala mwasi mosusu mwasi wana azangisa ye moye ya kofanda na ndako nde esalaka ete bakima tokomi mpenza na suka tokokata te tanke topesa matondo mingi na tata nkulu asali ete namona bino susu mpona kopesa bino basangola mokolo lelo mpe napesi matondo mingi na biyumbu oyo azali nsima kamera napesi susu matondo mingi na mai ko azalaka na montage mpona kosalela biso bilili ya boye ekoma bipai oyo bozwami mpe napesi matondo mingi na bazalisi ya chaîne papi keli na rifin kisombe bango baesalaka ete bosolo tindika ekoma be esika na bino na ingénieur Olivier Kalula na place ozali en tout cas napesi yo matondo mingi na chief maître chief Chimpamba en tout cas napesi yo mpe matondo mingi pamba te ozala nawe mpona kotala tindika bosolo tokutani mbala nsima